Etonana nguya nyonso na koteka ekokende liboso maboko na ngai etonana nguya nyonso na koteka ekokende liboso maboko na ngai etonana nguya nyonso na koteka ekokende liboso maboko na ngai etonana nguya nyonso na koteka ekokende liboso Mama Afrika, natokutana ba komandana babi moi la mai pour na lubwako. Donc il faut perdre la bino. Perdre la bino tatangisa ki il me en compétence na bimisa ya ni. Kwa niveau masolango ezaleli et ça mali kolo la plafond. Déjà mal à niveau na bango te pour bimisa. Il faut bien na bino dans sans quoi ma trop quoi. Donc il faut qu'il dans la perdre la bino. Bon. Donc attends, na pas si bon na o wana. Bon di marate. Donc bon au moins te. Comprendre. Le dossier est likolo. Ba on non moi bimisa eze. Comprendre. Faut que vienne à bino. Serge. Non, ça l'effort n'a trouvé papa. Na yebite ce que le kuni na sala kinga mukolo na Serge do na oyebate Serge. On est na qui doudou. Alimbisa ngai. Alimbisa même papa na biso na mama biso na o basalaki. Papa na biso. Na yebi kuto elo ni na kuto esalaki ngai kuto pona ke no loba bon na yebite. Na yebi surtout de Panama. Azonga ka lenti leki na alimbisa ngai penza mengai na retrouver papa biso. Papa biso linga mingo no yebisa sono bika salela ngai. Ça là. On a trouvé papa Lucie. Mon dingue ça maman Afrique faut ça lavement effort pour le convaincre que vienne à nous. Talara mon naï, barata bolon doit souffrir yo mon naï de vous aller là. Il faut ça l'effort vraiment. Yo mon ibiga lisola papa la moi dingue ça là. Comprendre. Au lieu à point faire la vienne à nous. Donc faut ça l'effort vraiment donc au sola naï au convaincre pour la moi la maï bima quoi. Maman Afrique, ya bo sola père na bino. Comprendre. Pour ça comme on l'a dit. Oui. Dis non. Faut la trouver papa. On est bisaï. Oui qui? Tu n'es pas longue. Ah ouais. On tarde. Ok, nous goûtons papa. On est bisaï. Il y a quelqu'un? Oh. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille? Oui, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore avec mon autre préféré? Hein? Il y a au sein de ma fille. Tala dajini la tikitoko, bagi no papa na son bajini. Allez, na pession bongo son bajini. O eza soko tali mubimbo eza ba jardin d'Eden. Donc soko zuka myopie. Tali kana jimel ben myopie, mbala moko mona Adam na Eve na kata jardin. J'ai dit ma fille, allez mets-toi assise, non. Maintenant papa ça ani pour nayo. Pour le big papa. Ma fille, quelle question? Mais na lingi je t'aime ma fille. Tala voiture on est côté quand on se paye na ngote, il faut na ça on a té ko lingi Jeep ya Toyota. Na ko so Land Cruiser. Je sais pas moi. Na ko té quand on so ko lingi mona ba mituko teta mo misu no boye loko, ngana ko té kango ozi Land Cruiser. Ngamo na zuka couper na ya rouge wana. Na otika na kana. Comme papa na lingi za voiture mingi té
Parce que coupé à rouge pour Nangaï et je prends tout la tegiang. Ma fille, na sala ka news pour naï. De bas papa na lingo sala ngabo tout de suite. Ota suna sala ngote. Ayo ba te papa, papa suna singa loko pesa on sala la ngata papa. Ma fille, le bas je compte. Papa yo kasi ten papa. Papa nga lingi obimisa. Garçon ya pemeno kangisa ki wana papa. Langi obimisa eko papa. Pour baba voisin na biso. Papa. Ma fille, le jeune garçon, on a la personne qui m'avait craché au visage. Et puis tu me demandes d'abimisa ma fille. Papa, pardon, papa, hein? Vous avez pas si papa. Ma fille, dans la vie, il y a des fois, il faut corriger les méchants. Ceux qui m'ont dit yungani, aux zoomis, c'est là. Il faut la corriger, c'est sa punition correcte, normale. Ah, papa, pardon, papa, nangai, papa, talakani, bon, bazali. Beto pas si maman bon on sentina un fond pour que le temps moi en prison papa. Ninga sa umelwana ils ont déjà punition te papa to yoko memanga mo pa nzambe pamba. Jour dimanche na église papa balobi to limisa bato 77 fois 7 fois papa. Papa na limisa bango. OK ça va. Ebende. Ebende? Ebende, tu sais, je suis habitué à répondre positivement à ma fille. Hein? Oui, patron. Le pauvre garçon là qui m'avait craché au visage. Oui, patron. Avant d'Awapi. Oui, patron, on est coincé ici avec ici. Coincé comment? Patron, mire moi quoi. Auto kangama nango. Né là ici coincé? Qu'est-ce patron to kangama? Olingi français, mingoli français. L'autre fois camarade nanga associé nanga on a pas minga des Vendôme, les boss des boss. Et ya wa, vous autres français dans moto et français fait dans la poto. Alors tu m'accompagnes. Ma fille j'arrive. Ma fille j'arrive. Le bal maman dans Zoya. Il y a mariage j'arrive. Tu regardes ma colonie faisant les pieds. Viens de loin. Et ben ici là, il s'est bouqué ma. Bon, il m'a tiré. Yo. Je me donne pas. Et t'es Et pas abîmer la moto, qu'elle est abîmée ma. 40 portes, c'est fini. DS mukala. Liboto mbimbeje bana wote nani tata, nani mwana, nani mama. Tata la kula musique. Asala musicien, mwana la kula DS, danseuse, mama la kula pauvre Betty masikini. Ah, c'est comme ça bimsanga nani, producteur. Tata la bien ça la lamba ya Pentecote. Lamba ba tasse kula ba Soudan Monique. Ah pour ko tiblengai. Chata pata Satellite. Nazolo banota nyonso konyokolaka motema te mama. Oza na moto akosamba likambo na yo. Po ete nzamba lobi azali défenseur aba veuve, tata na orphelin. Kokanisa kato konyokola makanisi. Maito solaki mkwananga na kobosa na yo te. Na yepo no sunga yo ndenge na yebisa ke kokende na makolo te. Soki na uti na zandu na teki, lokwa mikolo koteka pe bongami nango ba fonctionnaire ba futi bango mwa ndambu. Ya mbongo po bana bango bazonga classe na koyela yo ata 200 francs ata 1000 francs de konanga 1000 francs yango osombela ta bitu tunga mibale ya masangu na bambongo mikemiki bafuta na porte po ndo okuta ngai pe na tika ina oyo
nzambe akosunga kolemba te ndeko na nga bondelaka kaka eliki epai na nzambe oyo akomona pasi na yo toza na mosungi te zala kaka na kondima ete likambo na yo kolela no nzambe asayoki yango ndeko na nga kolemba te biso mpe tokolemba yo te po ete tokosunga yo ntango nyonso oyoki te mama tokosunga yo Satale nakupi. Satale nakupi. Satale obombanga. Satale mosolo. Elle est où? Attends. Mosolo. Satale nakupi. Nakupi. Na yanga konani. Yanga konani dukule ko twa jawa te. Nakupi satale. Na sali ko nini tata. Satale. J'avais l'envie de vous faire vivre l'enfer. Donc bon, on a fait avant beaucoup fort, on a fait le namukiri. Dans mes habitudes, je suis habitué à répondre positivement à ma fille. Moi en Angaï, comme on a amour Clarisse, mon autre préféré, on a comme Bolingo, à Segingaï, il faut répondre. Même Bush, quand il s'agit moi en ayo, et les locaux libérés moi en ayo. Mais il y a des conditions. Il y a un malam. Tata, soko ko kwa lopango kwa nayo nakovanda te pe na satale akobomba oyo tata kwa nayo. Est-ce que bien ngo zolo ba on sa mokanga déjà so kabelinga lopango oyo na même la grande distance na ke funda yo hein satale olobateni ode baba. Alors yokanga très bien na biboy moi na yo azobima je vais le faire sortir tout de suite là donc juste par téléphone. Monsieur. Mais écoutez, moi, il y a condition de ça. Ce qui moi, le pauvre garçon, vulnérable, c'est un monier, un jour, il y a qui kaka, que, après ça, un petit bonjour à ma fille. Maman, on a pas recherché un mboka, après ça, la personne qui est dans le ban un mboka. Pour ceux qui ont tiré un café, là, on pamba. Mais le ban un mboka, pour comprendre un go. Donc, on a une distance inconnue. Et puis, quartier, on a quitté un go. Je ne peux pas continuer à rester comme ça avec des pauvres babola, des pauvres comme ça. Pourquoi? Comment? On a caché à partir de l'homme. On a dit que le gouvernement, ils ont combien? Et un vice-président, ils ont fait un alors des généraux. Ils ont fait un pango, ils ont le pango. Vous avez une infraction? Vous avez un pango. Moi, mais juste un petit bonjour à ma fille, mon être préféré. Là, vraiment, je ne sais pas comment. Là, je vais diviser mon petit morceau, Mike, na kati yo pia, na boaki na foulou, et puis la foutre mbongo. Je vous dis ça. Meka. Mais quoi, mais yo? Boni boyeko? Yo bino bana bote makabino moko busaka lulende boye pona nini yo kali singa sangi bana Vidéo. nana bana ko lega tate yo aponde ka zawa et talingaite j'ai 22 enfants ozolo baba na papa nanga bona le bana sia ola baba na papa nanga tango ko bima le bana bena isiko boye lo ni na mabena lo biano yo benga papa on se connaît au bagage lekisanga na ki obimate nzambi nanga vidéo est-ce que ngaza mwana yo uza mwana ngati mina sakana awa pona kukengela yo lekisanga na bima okuleka te nzambi nanga boli biliko ali ozokere kukabaka n'importe quoi etalio ngaso kabila ngani etalio lekisa Qui quoi na lobby vidéo obima te na lobby na bakata yo mbongo na balongo na musalo lingi nini bo bakisila ngambo olobi nini oyo kinga bien te na lobby na bakata yo mbongo na balongo na musalo lingi nini na lingi obima albima va suka na allez sorti mazende kuru fomutu tala pesa za kudendera kuna ngana zanga bana bongo yaga butu ngamo ko funda pa mama na yona tata na yo bango to za ko pesa ko tete ko mwana mkebo ko kabila ka bambongo bele ta ajo kenda nyama mbisi
James Charlie 007. Quoi? De pana on a lameli ngulu ngulu ya sauce so li avec meli soupe nachilo wapi Zana zolo kazi. zela zela isa Mbona? kuna sina bune no Usinya ngulu yangu malembe te meza ya yo te ya malembe eza ya yo oh zela pe so papier mouchoir opa msina bilamba poigne Simon ma pambiso ko pamsana bilamba te ma Viens check na le portable portable yango na ilio na sombelio yango na chiba unité yo bando benga ngatinga mbando benga eza portable cher o batela ngo malamba yiba yo te ya mbutu yango wana ya photo caméra ma mutu eza na kati bongo te eza portable ta sima encore esiliti bon na ilio mo mbongo oyo awa eza $100 eza po okende balongolo plate oyo na transport na yo na kati Lokolo ça va na binete l'orchestre na binete ne so pas longoli yo plâtre oyo maman na pomade mon papa ni so oti nango poto yango ezaneti ndi parfait so na chona nzoto so kaneti moi malili et dara fort pende na yo salo ba massage obonga na yo opina na yo kitisa siko kitisa Bonjour, maman. Oui. Doudou. Iko kimba inza we manombai. Ima. Oje akoloko. Oje malade? Nini? Malade? Toke na l'hôpital na monganga. Ima igwe. Ma, Doudou. Obena nyonso yo, tato na mosolo.
asali biso be na ndako dudu nanga odie mayele to odie bolole ojo luka liwa nanga obe yo moko be ona die na ona mokili obe na mbote ya pamba mwana nanga tala motindo yo die omoni ebongo sikoyo papa obe soka ikokuto na modele onga na kuti bino awa papa edebe liwa na ote dudu koto yo lingi ngate odie na bolingo na nga ta mokete dudu oui ima dudu toka sule ndenga kombo sikasikana mwana mbai oui nzambe o bakoko bakufa bola mukara botala na koto likambo nzambe oui nzambe. Yo, what's the name of the good thing about man? Sylvie. Yo, mon maman, na maman la botale. La botale, mon la botale. On y dit très bien que le parfum de bonne odeur a l'air rien. Ce qu'on peut dire, il y a ma maman, c'est quand Madame Migname, c'est là qui? Yo, on le vit. Madame Migname. À quelle heure on va cocher la terre, Noki? Faut-moi la congélateur, Noki? Nuka, Nyama, Nuka. Madame Migname, c'est là qui? Sylvie? Madame. Cochon coiffé. Allez, ici vite. Rapidement. Cochon coiffé. Yo, le j'ai un régime. Le parfum de bonne odeur chaque samedi à la viande. Alors yo, Zumombo, Yimino Mombe, et maintenant, je j'ai un régime. Au niveau où il est piqué, estomac dans la sauce de plus. Allez. Oui, mais ils avaient fait une vol spéciale dans le coma. Hein, cochon coiffé. Et ça, yo, en complicité dans la vie de l'autre. Ah ouais. Très intelligente, Waka. Hé, appelle-moi fille tout de suite. Cochon coiffé. Oyibi, Ntoki. Déjà, et tu aussi, on nous vraiment. Comment c'est possible? Il va vivre en journée, ça coûte combien? Papa, et ça, kaka ye mutu alambaka. Fongo la congélateur. Et ça, kaka wanati. Moi, mutu mso akota kate, mutu mso ayaka. Et ça, kaka ye. Écoutez-moi. Oui, mais qu'on rééduque l'estomac nangai. Qui est bah voilà bilo pour estomac yebi que lundi il y a ka viande, il y a que au pondu. Samedi madeso. Jour wana yebi mais yebi que le samedi chaque samedi estomac au yebi qu'il y a ka viande. Maintenant vous voulez changer vos régimes. Vous savez ça vaut combien? Baza obenga na tribunal. Nisambi silukuna madame. Nakena kusamba. Mama. Siko le bien ndako bebo laksanga nini? Na kengre me yibi. Mo yiribong na sera kinal. Nakena susu kusamba. Sylvie. Tata ba fana kimela bandako na bangwa. Ngande tatanga kutungsanga tongo midi pokwa. Ai, siko tukera ku sambi sanga batu mo. Azie azana kanda. Ya pwangwa zakuna. Apwa zakuna. Kika kakutu.
mbongo ini komisa bato omona batata bato ndete basalite na yo mpo ngani na buta te puni buyiko babeti yo bamokameka kosimbe na nzoto kota yo vide yaka leka boye tukosaba jete pa mfamba bo vide lwe Sylvie leka vide lwe nyama oyo ezota ngoma ya fresh oyo libota na ngai eliaka lelo samedi en complicité na Sylvie ayibaka alekaka nango na porte place yo ovandi mpe ozoloba te mpo boki okabola yango vide lwe maman Écoutez-moi très bien. Ils ont yo cochon coiffé. Et même toi aussi, espèce de macrafignard. Alors, on va mettre un bon. Et viens dire pour Yibiwana. Ok? Parce qu'on a mis un bon pendant 2 mois. Espèce de ce que je pense sur moi. Bana classe je joue comme une fois beaucoup de maman. Nazo kata binombo. O bolia ko boyibi. Lokola yo za na porte no liko sam sano malamu te, ozo sama kama na ko. Mbongo na bina sana zo kata. Yibi. Yo. Donc oyibi musuni na yo, ay, bana bakinga no yiga, bakaka na ko. Sylvie. Oh, et l'on dit, c'est le bon accent. Et l'on dit, le bon accent. Où est le monsieur Naïva? Baya, on cata la mort. Monsieur Namoussi, nous sommes venus, nous sommes venus, monsieur Naïva. Oui, Sylvie. Imbécile. Sur la carte de l'homme, you sais bien là, yo. Tu sais ici, dans la bouteille. Bon, il faut Yakawa. Yakawa. Yaka Bouiko. Ah, mon Dieu. Nzambe na ngai, nasali yo nini? Hein? Tatoyo. Monsieur. Tala makambo sali ngai. Nasali yo nini? Patron yeyo, tout sali yo nyoko nini? Hein? Patron yeyo. Oyo nini oyo? Tala. Bon, monsieur, ce n'est pas sérieux ce que vous avez fait. Hein? Bon, écoutez. Je suis en droit de te porter plainte. Ça, c'est une agression. Regardez ce que tu as fait. C'est pas sérieux, ça. Tu m'as mouillé et tu n'as même pas pris soin de t'excuser. Mais non, écoutez, ou tu es un homme sérieux ou tu n'es pas sérieux. Hein? Mais ça, c'est pas sérieux, ça. C'est pas bon. Est-ce que... J'ai l'impression que vous allez ça. Ah, ok. Est-ce que makambo ya salinga oyo eza malamu? Hein? Tala ndenge asalinga. Eza malamu. Biloko nini nyonso nga munasera kama. Mais oui, mais oyo boye pene eza malamu mpenza. Nasali nini? Asopeli na nzela? Asopeli na nzela? Tala. Mutu na bino soki azalaka ndenge oyo akosuka mabe. Papa, yaka tozolongwa tozokelimete. Tala, les camions patrouilles ça bengezoya, arranger les choses, on part à limiter. Babola baleki mingi taba tata boy. Bazo ko senga yembongo. Tozolongwa wa lelo. Tozokena limiter. To komi limiter. Tala, yaka camion zoya to kende. Osi omona ngai awa. Nzambe akosukisa ye. Oyoki? Biloko azosala. Likambo te atandele akosuka. Et même Bible le bien tout vient de Dieu. Nzambe pas yeba ki ba obebe se boyele.
Papa, vite de loin. Présent. Oh, amour. Oui, papa, attention. Bien, Nico. Bonjour. Vrai? Bonjour. Oh, bonjour. Oh. Mais d'habitude, ceux qui n'ont bien de la carte, ils ont vraiment sauté à Bassi. Il y a juste dans le haut niveau. Eh, ça fait bien. Là, il y a un papa. C'est le moment bien. Oh, c'est vrai. Ça a changé le côté. Bah, bien, c'est ça. Mais il y a combien de temps? Il y a 42. C'est pas le cas de pantalon, chemise M. Oui, ça la mode, papa. On va vouloir bien. Mais tu le bistrot, maman il y a 6 ans. Et maman il y a 42. 42. C'est là. C'est là. Le bistrot, c'est une sauce. Dis-nous, t'as l'air là, ma belle. Attends là. Nga kuti ndabona la pona pita yo salela ngande osala ngana ngaka. Awa ko dilo na plaisir la raison pour laquelle ceux qui karabaloye net o yaka lobi. Bon. Na sina benga ba kila na lai. Mas pour ça, na. Chemise que ba kita nini. Taille M. Ba to ba na. Ya griffe là le que nga isa. Mazaro. La classe, classe. Pierre Cardin, vous allez voir là, Yango. Oh, oh. Les clients est roi, la cliente est reine. N'est-ce pas oui? T'as la carte. T'as la dio. C'est bon, hein? Bon, parce que tu m'as fait ça. Non, non, contre si résalté. Non, pas contre si résalté, mais parce que tu as mon tour là, maman. Il a des capacités dans le deux, hein? Deux, on appelle ça gauche. Je dis griffe, hein? Griffe monté. Eza nango, bamazanto mozali, bamigler ezali, migler mozala qui c'est là. Si vous ne pas, migler. Voilà. Maman, je vais bien. Bon, sous-vêtements. C'est là, non. Mais dis-nous autres qui est là. Oh, oui, c'est pas bien, on va dire non. C'est là, t'es dans le monde. C'est là, on va dire 42. Bon, bah, chaussures pesali, bah, ma femme pesali. On dit on ne croit pas. Ça, on a payé un semaine. 40. Regarde, je suis 40. Voilà. C'est bon. Bien sûr, pas pour. Ils ont le temps. Nous, on a mis tout le monde là. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi qu'il 40? Oh, pour les langues, on a dit qu'on a dit que Nazara, on a dit que voilà. Ça va? Oui. T'es coquine, non? T'es coquine. T'es coquine? Il y a une capacité. C'est problème exact. Maintenant, la personne va prêter. Hein? Oui, ils ont un problème. Oh, ils ont un 30. Quand ils sont mignons, ils ont pas pris mignons. Ils ont quand même ça. Il y a une capacité malé. Il faut qu'on ait la main envoyée. Attends. Dis papa, oh, qui a mis non, oh, je l'ai rappelé la section. Ah, j'aurais dit ça là. Il va griffe pendant. Côté, mon couleur, cabisso mon to coiffa. Son là ta photo. Oh, bandoyer. Ah, oh, ça va leur envoyer, c'est oh, la Chine. Oh, bah, merci quand même. Et ça lui convient? $300.
la beauté elle-même. Au bataille commercial. Hein. Mais pour s'inquiéter, hein, l'arrivage, je crois, dans une semaine, il y a pour tout ça qui m'ont l'homme, tout ça qui m'ont l'homme, vous avez cette fête, pour matin. Donc, on s'inquiéter, on va y aller. Nous avons numéro là aussi. Merci beaucoup. Donc, il faut s'attendre dans une semaine à merci. Hein? Ouais, merci. Bon, dis-nous, Zola. Oh, il y a eu, hein? Merci. Oh, on peut te dire du tout, hein? De pas non. On peut te dire. Vraiment, merci. De rien. On va dire que on a dit que ah ouais. 50 euros, on peut te dire. Je ne pas non, hein? Oh, il y a eu, hein? Pour le merci. transport, Merci. là derrière. Ah, Maman Africa. Bon, c'est ma langue. Ouais, merci. La taille elle-même. Là, il y a un peu de mais il sonne de maison et embatté. Oui, allô? Oui, allô? Eh, on l'a dit déjà. Ça dérangé, yo? On l'a dit déjà. Bon, ngena tuna kaka. Ozaki bila mango. Omekipe yango ekoki yo. Amekaki. Et bon, il faut que ce soit ici. Nasna kati déjà papa André wa kona biso. Pour nga na me mona salon mo boye na ville. Bon salon na basinga combien? Quand on fait na roba ba 40 $. Papa André kati na 200 francs. Ouais, pour asomba na Gillette. Te kokela sur ba salon bon te nga o me mona salon bien na ville ba ka tout ce qui bien. Et bon ozwa ki? On peut ça qui est? On peut ça combien? Nazwa ki on. Bon, na tuni apo ya jino zane mabongo milaite. Elle est gentille, hein? Oui, elle est gentille. Bon, on l'a vu dans la nuit. Dans la tika, on l'a vu dans la nuit. Na belo wote. Et si? Ouais, gentille, t'es.
T'es ici, bon, Kayo Kangai. Bon sommeil. Oulala bien. Olo Tangai. Et si tu bichou pas. Maman est savée. Doudou, Doudou. Doudou. Ndamukala. Yango onga na zomona na ndako oyo. Ese ntoto to filme. Yo zosolola na nani? Nga yoki nga sola mutu. Tozaka biso mbala bono sola nani. Ngana die zoba mongongo ngana zoyo ke dia yote. Eza nde appareil. Ngana sola appareil nte sonné. Nini? Appareil téléphone. Okwikoto ango wapi? Eza jino. Na pesa ge 200 francs moi simisanga appareil. Nga una linga ngo te? Pesa kutoninga. Bakisa. Oh biloko na motuya, biloko na mbongo. Dodo, nasi na pekiso likambo na kodepaka biloko na bato. Dino kote esika kuyango yo yebi. Toya komema kotonga mbomo susu. Mwana nanga. Oke nanga mama no mawate. Ndigo be na koloba boy. Oke ni ko zongisa yango. Likambo na lobaka na kupe oyo depaka wana. Ngala zo bunda pono mwana nga. Konyokola molimo nanga te. Bena nkongo ya tongo ndenge na zolo bela o nani Dudu kende ko zongise po kuyango soki koto po ngo timo la lilita nanga oko timo la yango bendenge na zola aikwa soko be oli ko loko ngana zolo bate bendengo nga zolo be nga zoba na yo koto na lali bendi lobi bongo ngana mona ngo ezala be kaka na kati na ndako okukundanga obendenge won tatano akupaka Afrika. Doudou. Oui. Yo fanade. Obine bébé. Elle a dit, elle a pris son moment. Pour ça, on va faire. Pour que tu aies le mot pour ça, là.
pour le repas na bino le copine donc nous ya ko futela place na yo mo comme ça tout na ndo ya kuna na za na à l'aise taka ko ya kuna ko bata ma ko kina boy ba place ko ya kitoko te mais sous un sika na yo na zo ya na na pe calme na na à l'aise vous avez bien c'est bien kana na oke senga mobike na sepeli po basi le roi bino so bozaki ata te fallait pas vos amis baleka moko oui ba projet bo eza bien mais nga moyen d'atika pe musique eza te monde non ça là monde gouverneur na biso asa la musique mais aza pe sous gouverneur nga pe non ça bon non ça va faire là en même temps nazo kota studio na zo yemba on eza bon maman bien karati sikoyo bedela no na beta plonge bien bedela le plonge bien titi kuna mais faut rabeta on a shit ya so nga no shit kalati attention ati ko banga te Yangala bueno, Yangalala, Yangalala bueno, Qui est là? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bonjour. Allo bien. Yoko kufana pas d'habilité. Moi yo jusqu'à pas battre mamie. Non luka mute pas vide le yo e battre to si to koma bande. Nanan. Na binoko. Mami, Kindeko bon. Pourquoi Kindeko biso to koma na bino? Biso yo yaka pas d'habilité car yo yaka pas na biso. Et puis o yaka les enfants méditer, o yaka les après-midi et biloko zo bela yo komi. Et puis ce qu'on lega ka ba o pesi mu Congo. Kindeko sili. Lelo okota te. Ah, pas vu de le pardon ma casse ma. Ah, zonoko. Boni oyeko. Combien vous avez? Zona eza 600 ma. Mbongo mkio je pesa na komela cigarette pas Kennedy aussi. Mutu pa yoko lukazate. Alors va kutoka. Amour bazate. Si na leli makabote. Kasi kende na tribunal to ke samba. Oyo moko boye natinda ke bende azwa yo na mood. Bonjour, Vanda. Sylvie, yena mamiji. Na tinda ki ebende ake ozwayo na amour. Na préféré lelo o ya ko dîner na amour ensemble. Omoni bango te? Ebende mama. Na moni bango te. Omoni bango te lelo ke yo zaki leo na institut? Na kende mama. Ponga pe na bimaki avant. Na bimaki moi avant po na sise ba cours na avant. Bah 10 heures déjà la bima. C'est que lelo na institut yo na mo ko monanité. Te mama to monanité. Donc on a bimaki avant na banta yaki na sima na ngai. Ebende pe yo anaye.
Mais comment moi venir là-bas à l'institut chercher vous pour venir déjà rentrer ici? Hein? Les carburants gaspillent rien. Tu rentres déjà avec amour. Toi chercher les problèmes de mon boulot. Hein? Maman, moi pas trouver et je sais pas comment rentrer. Mais fouiller, institut, tourner, moi rester vie personne. C'est pourquoi moi rentrer avec voiture là. Yo, makamni osolo. Nasina lobalo makambo. Après loba makambo ba français na mabe loba kana Chirac ayo kayo kanga yo. Pe ok osolo bani omoni amour te. Ok ko sa ba course na yo pa ba. Olo yela na mwana osolo ba te omoni amour te. Ebende. Maman. Wapi amour za? Maman, ça metala na ko mwanza mina moni amour te maman. Ebende. Osakananga? Te maman. Osakananga? Tala. Kenda la section art dramatique na ina, hein? Maman. Kenda tout na chef de section. Ceux qui ont moni amour te na yo, na chef de section art dramatique ina. Boya ao. Na ça la maison moi na hasi. Merci maman. Imbécile. Mami. Maman. Amour azaki na yo na classe. Maman nga obenga abimaki avant. J'espère ayaki na sima na ngai. Onga zonga ndo kupende avant. Ba 10 heures déjà na bimaki. Sonité. Sonité. Mon oiseau. Mami. Maman nga pe na benga ke portable neza ka fermé. Na éviter so nini. Même sous ba cour hein. Mamanake. Bonjour maman. Maman tika. Maman na biso lelo penda na zo biso mama ko lelo. Nende to tangi. Te. Ata to pona ko ma savante boy te maman. Maman tika lelo ba ko moto zi. Na ba fizi mo ba salisi biso ko na mama ba ko. Te maman te na lembi fami. Maman na ko ya danse lelo de ba bini si biso mama. Tika lelo abino ki te ça ngai pas maman na bini. Sylvie! Oh. Comment en classe maman? Il y a bossé n'importe quel mbongo pas na bango. Mais papa bango boya bopesa mbongo po à cause à matisa so basengi so ta $20 ya bakisera 50. Albara 50. Yo longa sapato. C'est quoi o te to kini kaka moto kini kaka yo so ko lobi kaka ne papa biso abondi. Dit to kini ki pa ba moti. Siko afongola na bani no obi. Siko to ko me pa na bango wana mama. Siko maman na biso ke ne ke wana sengi le to yeti to bandi le so ba danse. Siko esika après toujours na classe danse continue. Siko maman essaye na kende mo classe so ba kinga wana. Maman mo wa uti le mama ina bila babazin olinga ka mama yo ka mami. O te zola mama abino ka ya rouge. Obe maman biso ça na ba bilambe ya ba rouge belé. Donc faut maman zo pona ba rouge, ba mauve. Mabi maman biso to alinga ba couleur ko teni na on ka bonna tika ko lo mama na ko. Mama babazin wana na poneli yo kuna. Babazin na mususu za wana ensemble yo na papa mama.
soki kaka papa ye mama oyo obengi nga napesi bino numéro na bango tobengi bango tokendake olakisa bino na bombi leblement tala ebele mami mama mami abi opona te nga komeme lisusu na biso mami nzala akolanda nango lisusu te mami esali motema mpasi papa po amonika polele tala bilambe ebele amoi olinga kolakisaka nini mama bino bilambe ebele mama bie bon etali yo mama biso alinga kolata ndenge azala wana mama biso alinga kolata champagne mikolo nyonso mami asilikeli ngai mami asilikeli ngai baba nzamela mpo kaka nde naponaki bilamba na yo na ya papa mpo naponaki mpe yanga mpe jipe yo naponi jipe wana azwela ye nga mpe omoni ngai ni naozwa te mami tina ndenge toyetokabonani kaka awa peme na porte na biso mami asilikeli azolobisaka te baba natikeli tokaboni kaka na porte na biso awa mama nga mpe tona olati nanga bajipe ya basion kitabo mama Amour. Maman. C'est sur le bas. Maman. Tu connais nos bacouleurs, si non, tu vas sur les bacouleurs, monsieur Zali, maman. Je vais aller au moins sur les places. Sur le terrain, oui, au moins, moi, c'est fait. Maman, tu connais la porte, hein? Ah, c'est qu'il y a là, qui est là, qui est là. Ah, qui est là, il est là, ah, c'est là. Amour. Yo ti wapi? Yebisanga yo ti wapi? Maman. Pourquoi vous n'avez pas eu omoni jus eza na verre na payote wana mami moto avandaki wana akoki komela kutu te akamati asundoli yango wana soki nini oye c'est comme okomi journaliste ozoteya ngai koloba amour bilamba nga nalataka yo moto osombelaka ngai depuis quand ozokosa ke ozaki na classe amour na bacours à danse improvisation expression corporelle oyo lobeli nga osalaki yango na ndoto lelo otangi te lelo okomi ya institut te mami ayekoluka yo natindi ebende po akende kozwa bino ebende azongi osalaki te azongi so pour la deuxième fois na ina akuti yo te mpe ozokosa nakoya kokosaka masolo pamba ke outi kopondela nga bilamba outi kosala badanse outi kosala bakoro wana au moment ozokosa amour nalalakisi yo lokuta boye mwana ngai nandimaki te okoyebisanga place outi yebisanga na malembe amour naza mama na toza kaka biso mibale yebisanga na malembe place outi ozalaki wapi amour oza kaka yo moko mwana na ya mwasi kaka yo nde na bota oyo tobotanga na papa na yo nayebi ke osokomi grande fille nakoki jamais kondima okendaka classe ozokosa classe eza avenir amour lelo atanga na papa no toza te soki otangi classe ekosala mingi na nsima mais soki okomi konéglige classe r oyo biso toza na bomoi ozokima classe pour okende kosala baaventure parci par là toyebi oyo tokoki kosala mpo na yo mais na nzela oyo ozosala jamais toza biso mibale makambo ya boye soki papa na yo ayoki amour akotia ngai wapi ozozonga classe euro banda ntongo okendeki euro ezozonga classe eza malamu te bateyaka mwana bapesa eloko nini ozozanga na kati ya ndako oyo oyo tozopesa yo te ya moko eloko nini ozozanga okendeki wapi amour yetala yebisanga nazaka mama makambo ya boye ozoluka liwa na ngai epai ya po soki ya po ayoki makambo ya boye nazoyeba te soki akotia ngai wapi amour oyo osali nazoyebisa yo amour talanga mana tala ngai nasoloba na yo tala ngai oyo osali lelo esuka kaka lelo komeka kozongela yango ata lisusu te ata mokolo moko te prochainement soko orépété so baacte ya boye nakoyebisa papa na yo mpe nakanisi yo moko koyeba ndenge osuka na ye esuka nalimbisi yo na oyo osali lelo mais komeka so korépété baacte ya boye te
Amour. Oni. Hein? Oni. Amour. Oh. Comment est-ce qu'il faut qu'on m'y batte là? Il faut se protéger. Oh, moi, ça pour ma campagne, ça oh, amour, oh, il y a amour. Ozawana, ozana moto yo ko banga tele pango. Ndenge apo azawana linga mwezi ye Maria, ndinga na linga yo Sylvie. Contre zake, biloko nyo patron kolia, ngabe fona liango. Bo lobi patron ali va viande fumée. Allez, yo yi linga mabuma ngombe. Boni ko Sylvie. Ozawana. Et puis yo suma dembe bonji. Tele kanga ba bazabu. Ba mpe mulinga bandaka kabu. Bon lobi na bengo na 22h la na simandako. Oya kite pona ni. Naza ki obanga na madame. Obanga bango 22h wana bango be maribanda. Uso wa moninga. Mikiti sanzambo. Chabo. Qui dérange comme ça? Hein? Yo, Monsana Yowa. Tell me, shall I catch an yo? Tell me, shall I catch an yo? Tell me, shall I catch an yo? Sylvie Nassoir. Natuni yo. Yo, yakim Monsalo bio yakim Paulinga. Pauvre. Yo, yana Monsolo. Yo, nako tuna yo. Ogo luka mwana wana na lebara. Yo yana Monsolo. Yana mbala suka na mona yo. Na mona moso yo. Pauvre. Yo yibite. Gaya noko apo. Moto na Monsolo. Yo yana Monsolo. Famille yana Monsolo. Baboma yo bakunda yo famille yo yebate. Yana mbala suka. Mpo mokolo wana elubu mwana nga leki yango na mona yo poli ya kango. Yana mbala suka. De Dieu, merde Kapoura, Kalai. Le bien. Teya mutuna mabukane ngana na kubeta yende kasawana ko na koko zo mama kolwana zo ningana na kamoli ya mu vitamine nyose bungia azonga koka ndinga zalaka azawana basambeli ye na campagne abonga kana yima kolisi vitamine ake usale kobo azoyoka kivali zonga aya kumbrienga azoyoka yo et puis moment ni ko beta porte na moment là où je suis concentré kabisa là quoi. Toi, qu'est-ce que tu précipites avec les noms quoi l'ongle des patrons? Où est la benani? Yo quand je dis toujours ouais, quand tu précipites yo lobby, Sylvie. Non on dirait yaga wa atira Sylvie miso. Oh, tu sais l'élection na premier tour na leki na pourcentage. Bon deuxième tour bundé na nan. Tala. Yo AGCKI. Uzoluka basi. Noko pe AGCKI azoluka basi. Vieux quand tu candidat vitamine yo tikana. Yo soko boti bana. Vieza mawatro. Tani bazoga ndilo wala mwana muki. Famille na bango c'est leur catégorie de gronder les gens. Hein? Tu compris? Hein? On l'a vu quoi? C'est leur ma catégorie. Mataka. Yeko la français limité mais abando gangi lobo puisque onction nzamba pesa bango. C'est leur onction de crier les gens comme ça. C'est toi on va te crier partout te crier. Ya bazao ça bazao yo c'est pas bon bateau katakat ayebi c'est qui est katakat pour ami quitter ça et là on les a na 4e colère na 4e mois na kasiri bumwal ba lexing ba kanga lexing information.
Kinga. Mbongwana te. Ezebe mbongwana nzamba azosala. Satale o. Oh, nous sommes ezebe dudu. Osobona na nini radio ndako. Nzamba azosala pamboli. Mama. Na utina ngako tekati. Na nzala na ngai na komi na ndako bana bopesanga bilia babi balambi na note biloko ya na moto ngapi na ke basa tete na kendo lio moninga na bamanga boy. Yo je moninga ti obena kwelo ya mwa moko ya pio. Na bilia lisisela. Nzamba azosala o dukule na ngai bandeko. A remplacer te sika na yeba ndeko. Zongo pepe sa batu mususu bisalela. Sia. Satali na oki koto zolo ba nini yo? Sateti na lobi eloko te na lobi nde nzamba kumisa mandeko na ngai. Ko bongano ezesembo na ngai. Ndengo ko pesa nga ndeko. Pesa loko bafungola. Ngala ngai nde na bomo yoza na boy. Yo soko ozwi nga soki na leki na kufa te. Mokili koto eseka kingai. Satellite mama mobola. Na je susu mobola te o. Nzambe o dudu akene be mokako swa. Nzambe azatata la bano bakufela. Basi o bakufela mibali. Bano bakufela batata. Eze bongo te? Okitsobe mote mama lembe. Satellite na kosote. Na soma kifumbwa na ngai. Na ibe soki na komi boye na kolia bana na bapienga kanda penza. Eza pe mala mponga na leka na melati. Mama, soki omoni koto odie na pasi, odie na nzala, mama yaka. Soki omoni koto ne sinzi ezate ezite elamba. Yaka na kupeso piesi mubimba. Nzamba azosala mapamboli mazokita lokwa matanga mambula. Vanda na nga moni makambo bongo ani penza. Mangolo na nga na kobosa lote kamada na accompagner kinga na nzela tina komawa. Yo moni nga na komi be na bazi. Mama, nzamba azosala. Obe okobe ma lingalo nga na lobaka. Dukule ko twa lobaki akokodi sanga na kulu de langue. Na koto na bandolo bomi mwa ba français, bozulu madame, bozulu monsieur. Satellite. Tikaka lokwa ngonga ngo ebongisa miboy. Ngai pena sola na mwa muke. Omoni mwana ndenga bongisi yo. Omoni ndenge mwana zumu sala makambo nyose bongi. Kaseloko na kosenga yo. Benda dukure matoi. Ete mwana ya tata wana ya mosolo kola tata na longwa kina ndako na ye ayaki awa. Mukonga salaki awa. Tata wana yaki kolobelo ati akobimisa mwana na prison. Tomoni mwana bimi. Benda mwana matoi ndeko na ngai. Ata moni mwana mwasi wana amour soki nani. Apesa ya tambo tete. Koluka te mukolo mususu yokende kokufe pa imosusu dukure pa imosusu. Salangele. Biso zaba mikolo na tuna nano Mosala ngo dudu akomosala. Oyebi société yango? Mama. Misala nyo asala kabe ya konzemba kawana. Bakui koto bato ba memaka bango na poto ba bengaka ba polo ditele. Nde moto wana lokola dudu ayebi koto konzemba. Mama azo sopele be misolo. Dudu koto soko atali pe bwabi mama na ngawa zaibe kotambola kana be sinde e toboka koto yango la bando lati sanga bote mwa basanzema oyo. Mama. Ngai oyo. Likambo songi okotinda obo ya mwana ote. Mwana mwasi oyo tata na lobaka. Un simple bonjour. Donc moi lotaka ya moke ya mbote. Mwana akokende libanda ya mboka. Na ekanganelo. Kasi miso nanga ekomona. Na sina mwana mwasi wa amour. Ako bima na sani bibulubulu ya bilubu. Akoke. Kebisa dukuri. O ngai na koma songi o nga soki kana sambela kana banga kanzambe na linga ka batu yango na kebisa batu makambo ezo ya nazo mona. To bena na biso kamari za ka lisolo kati ya famille mango esungi ngai ko na bière na manga soki sali guni ni to kende kaka ndeko nanga modela mboka na biso te nana olebe bo meli be gobele likoto na mai makasi be na mai menga na sali yango be makasi yawo. Bonjour maman. Maman Naït. Ah, t'es bonne maman. Vous êtes bien? Na yela kiyo saki mo. Obe mera mo ya chocolat na yela kiyo. Oya milaiza atisuka awa. Saki nango yango. Maman, est-ce que tu dois pesa kiyo?
On a tindé ba maputa na sa ko. Sepela nango. Aussi ici. Quel est le système maman m'a goûté c'est belé maman na ba projet belé pour na goûte na zo le coiffeuse mon. Alors le cadeau soki bien maman. Ko planter yo ko coiffeuse longo bena miso nanga soko ezebe tata no mutu asako tindo na mayele soki pe eza kindoki na libumu na libota nayo longo bena miso nanga longo satali longo la ye na yambo na silika longo la ye wana satali mama na sali nini nai mama na saka na zoba na yo ngaite ojebeo satali oze ko lokote oze na ndiwa oze ko lokote imao mwana asa sesengani etula na mwana bongo zonga lisusu makololo na mwana ngo makoto awa satali eze pambate o nga na zo mono lokola filime lisi tika okosa ndengai mwana mwase makambo lobi nga na yo kike sakosha helio lelo ya bilambo apesa kio soki okoyoka te nga kutu na bala libongo na zando kasho nanga ebani te na kotika kaka yo okei peko eza so makambo buzoba te okosala kawana un simple bonjour bayebisa kio na mona yo kaki malamu te po yo ba français ngo bien te abaki mbote kaka ya muke mwana akendaki na prison bongo alobaki kokuta na suwa mwana na mwana akendo sala ngona mboka mususu esengo akolata kitoko tala isi nakoboza na kitoko bakamata na biso mabe okinga olito kundobo te wako tala lisina banda kokundona libosonga imoko ozoloba banda kokonda to konda kitande okomi kitoko mbongo ya famille wana lisi nakosanza ondenge na sanza ka Antoine pa kenda na bosa nae satale be na zoloba no edzebe bo sembo nka na zoko eloko na mwana wana te lisi alobi ate lisi toba kama na tomboka kama bien moi c'est soda akala kande sila rate na loba koto bo na zebe mwana ote sala koto yo ko sala boni boko lingo monela go matela ngati na mapeka sia boni ko satale po na zo vana bo yango nende yo lingo monela nga ko swala nga esali bino pota ko jwana nga na balukelo koto na minute boni koto soki koto ko jwana ngande sali bino pasi bokeni ko funda nga koto na bakonzi na mboka baya ko kanganga bateka koto na lopango bino bozo tshela miso na bino boni ko pongi boni na tsala bo dudu oye monene okwi koto mo solo boni boko monela na tepe mwana na motoko